congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Merci bandeko nyoso ya Nzambe oya mokili mobimba, précisément pe ba oya Scandinavie particulièrement, ba oya Finlande na kat na bokuke ngai ndeko na bino Maurice Mokulu, responsable ya Congo ya Sika, makambo ya Sika. Tozali ka koluka me tozwi sikolo. Tozwi maison d'adoration. Na évité ce que na koloba nini, na moni vraiment église monene, na moni adoration, na sentir onction dans zo kota na kat église oyo. Donc Nzambe azo sala bikamwa. Alors moi tango mokie oyo, tolingi to solola na mosali na Nzambe, pasteur Serge, et puis aza emorota aza accompagné longo na pastoral mobimba, baza autour na ye. Misala na Nzambe bazo sala zo monana. Po ete soki ezaki omona te, mbele tokomi awa te. Pourquoi tokomi awa bomo ezali. Yango wana bolobaka na biso toloba na ba image, toloba na misala, nde bomoni sale. Bolanda nano ndenge baza ko adorer Nzambe, bolanda nano ndenge baza ko kumisa Nzambe lokola na Congo, parce que Bible lobi ete tant le peuple de Dieu tambola, il faut toujours prophète moto na Nzambe atambola le mona bango. Ya mona toye awa totala, est-ce que za nani ndazo salam salam nene boye azana ba nani ya mona sans plus tarder tozali kolanda eme tozali assister na sima kuna na réalisation. Il y a évangéliste, c'est fast, ou aza kosunga biso na tango oyo. Bandeko, kota na nenge église zo kumisa Nzambe.
28, il y a moi au Tozali. Moi au Toza, vendredi le 28, dans la service à jeûne de prière. Pour beaucoup de temps, à partir à 16h, la Kanisi, Soko Komiamo et Kozala, ma Lamoni. Vendredi, il y a le. Et communiqué le 18 avril. Vendredi le 18 avril, Kozala à toute l'église pour la veillée de prière. Et communiqué Moussou Zali pour la matanga ya Maman Marceline, na sur la biso Mimi, Berda qui petit frère d'abord à Kinshasa. Au Panzamatanga Zali, samedi il y a le 12 avril. On a venu, Nali qui est numéro 4, Vali Tatalo, côté quartier à Basseur Gisèle, je crois, la biso Maman Marceline, na Maman Nabiso Mimi. Et communiqué Moussou Zali pour l'opération Salomon, à Kanisi Boyebi Yango, pour la aussi ça vendredi, à 17h jusqu'à Tozali Awa. Et ça n'a fait comme à Zikake Loko Lancé, ce qui est allé à Nani, après que le pays Nicolo, pour clôturer la question. Merci pour la grâce. Oh, aussi côté versé, l'après-midi à l'élo. Merci pour la malobana yo kitoko. Oyo tosili koyoka l'après-midi à l'élo. Kolona ngai. Tikete maloba o tosili koyoka l'après-midi à l'élo kolo. Et comme à partir à vina bison kolo. Pambate Bible zali koloba. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonjour pasteur. Bonjour. Merci Nebo Ndimi invitation à Bisso. Il y a Congo et Sika. Dans 4 églises là. Les deux églises là, mais pour le plateau, il y a Congo et Sika. C'est beaucoup. Merci. Mbote Bandi. Beaucoup tous les Awapi. Ils sont Norvège, ils sont Suède, à Stockholm, mais ils sont à Helsinki, à Finlande. Awa, beaucoup le bazana nani. Humble serviteur ya solo. Motona Kimia, Motona Matéa, Motona Rema, Pasteur Serge. Misala, eza komonana. Misala, ezali komonana. Yangwana, Congo est-ce que l'obité et puis qu'on zonga sans
ezwa pasteur na biso po toyeba aza nani epuis mokumba oyo na église ya Sion ezoleka ndenge. Bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, toye awa tomoni église monene ndeni nozokamba yango. Tozokamba yango na ngolo na Nzambe. Pasteur, mosala oyo ebimi ndenge nini avant tozonga na mosala obimeli wapi moi bref parce que bakutu bakanisaka ololalaki lamuka okomi pasteur ebimi ndenge nini okomi pasteur ndenge nini? Merci beaucoup pour la question. Ce qui n'a que c'est la moi historique na moi mokuse na bande ko sala la Nzambe d'abord l'église ya ACK, précisément na ACK Badiading. Bande koyo bazalaki na ACK en général koki koyeba nga mwa mingi, et après cela communauté yaki ko délégué ngai na Kitambo kuna nde par la grâce de Dieu na kende ko bâtir ACK Kitambo Jamaïque. Et puis après tant que tu voyager tu es awa Felan par la grâce de Dieu nde to bandi mosala oyo to pesina kombo ya maison d'adoration, et tous a évolué très bien par la grâce de Dieu. Na moi mon poussé historique ya moi. Merci mingi. Pasteur, église est structurée ndenge nini église na yo parce que na moni nyonso na monaka na moni ba chante vision eza ndenge nini parce que na moni balati pe lokola ba protestant le balati bien baza koyemba nyonso ezali bien structure et puis vision na yo eza nini? En fait, structure ezali lokola l'église nyonso yo ezali bien organisée, c'est-à-dire tozali na ba département et au lobby bazoyemba bien donc les département de musique oyo kambami na frère na biso Achille. En dehors il y a département de musique, nous avons l'évangélisation, et pour nous la vision, il y a la mission et la vision. Amen. Mission ezali moko takanisi pour natina na l'église nyonso. Bible lobby aller partout dans le monde et fait de toutes les nations mes disciples. On ezali mission pour natina na basali na Nzambe nyonso. Mais par contre la vision ezali koyeba exactement oyo Nzambe azoloba pa ya mosali na ye na temps précis, message précis où est destiné pour natina na peuple de Dieu. Yayo pasteur Serge mosali na Nzambe. D'ailleurs na lingina babenga ngona ni pasteur, prophète, babenga yo bishop, babenga nani? Parce que mikolo ba titre ndé mozali na top. Je pense que le titre yango te sala ka mosali na Nzambe et loko sala ka moto azala mosali na Nzambe ezali vocation, ezali appel ya Nzambe. Donc kobenga pasteur et suffit, frère c'est la même chose. Ba titre belé belé. Bon, ce qu'on bengi frère ba musi basibika. Obengi ka frère ndeni na sa pasteur. Pona yo titre eza na problème te. Non, ceux qui mutaza mobali sa frère. Donc quel que soit pasteur, évangéliste, mais d'abord aza frère quoi za mobali. Quoi ça mobali? Donc ça problème. Allez, tous on a la vision en particulier au Nzambe. Apesa yo pona peuple de Dieu au Kamba. Vision na yo ezanini parce que on a particularité au Nzambe apesa yo. Bandeko ya Congo ya sika, makambo ya sika, maloba ya sika, tant ya sika, tant oyo mate en action. Tokito yeba message nini pasteur Serge Azier azanango oyoke unique la personne tokoki kozwaka ka epai na ye parce que Bible lobi na biso ete moto aza unique bokozosu pasteur Serge Bouss ailleurs te aza unique le seul na monde comme Maurice Premier aza unique le seul de capacité à pouvoir ensemble ya mwana particularité na eza nini? Oui, merci beaucoup. Je pense que la question na on a pour répondre en deux volets. Il y a liboso na koloba tango na komi na mboko yo j'avais eu le temps de prier Dieu pour na koyeba exactement nini na koki kosala parce que koki kosangager na eloko moko te sans pourtant Nzambe ayebisa yo ce que za mosali na ye. Et eloko liboso na monaki na vision ezali na monaki bato enfermé na kati ya enclos moko et na kati ya enclos wana to koti na kati avec une troisième personne
nayoki mongongo na nzambe ezoyebisa ngai ke bato baza enferme na kati esika oyo esengeli babima. E ya mibale vision nzambe atalisaki nga ntango nakomi ntango nazobondela nzambe alakisi nga place moko ezalaki précise nakei ayebisi nga esika oyo il faut osala pharmacie. Donc pharmacie par définition soki totali ezali esika bato oyo bato bazokende mpona kozwa guérison na bamaladi na bango. J'avais vite compris ezalaki message na nzambe mpona ntina kobâtir église. Alors mpona likambo ya vision, je pense vision ezovarie na batemps ndenge nzambe azotambusa moto. Mais vision nzambe apesaki nga par rapport ya ona otoyebisa yo ezalaki plus sur la délivrance. Sur la délivrance. Mais okoki kotelema te chaque fois oteya kaka délivrance. Délivrance. Oui. Mais message makasi sur la délivrance. Mais de temps à temps, oyo nzambe azopesa ozo continuer ko teya libota na nzambe. Net pour le moment, oyo kuta biso toujours parler sur la marque de la bête. Oui. Temps de la fin. Oui, les amateurs sur l'eschatologie. Ok. Vraiment, on a un terme, pourquoi tu m'as présenté, tu es mon pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Tu as un parce que tu portes en œuvre, tu tambola, place où tu porte à porte, évangélisation, contact. Nous sommes les autres contact, nous sommes entre la pasteur. Nous sommes les autres, parce que tu es à plus grand boca parce que nous avons contact, ni soana, tu es à la racine. Et puis, tu peux aussi une opportunité. Bandeko, il y a Congo Yassika, ou Bolanda Rabiso, ou Bolanda Maison d'adoration, la radio, Nabiso, www.congoyassika.com. Où il y a un message, peut-être n'a pas on va décourager. Vous avez un message à délivrance. Alors, moi, dernier mot de la fin, et puis mon beauté. Non, merci. Mot de la fin, Zali, ko ebisa libota na Nzambe. Tango Zali mabe, ce qui tout le monde par événement ça pour succéder. Na kati na l'église et puis sur le plan politique, on comprendre que tango za penza mabe, ou exact moment il y a mise en place. Bana na Nzambe bazokota na kati ya arche, moto na moto. Amilengere po tango za mabe. Pona bana na Nzambe, toko senga soutien na bango parce que pour la zoloba na bande ko tango bozo bondela bobondela pe pona tina na biso pesa mela biso tango tozote ya to talisa bino mabomba mina nzambe et biso na part na biso to ko continuer ko mema libota na nzambe na mateya oyo justement kozongisa la bango kozongisa bango plutôt sur les anciens sentiers. Amen. Pasteur Serge, tu peux le voir, par exemple, ça n'a jamais ça toujours papa molina yo. Je dis pour pambola 10 secondes n'a pas besoin d'andayo, au besoin d'avoir problème à délivrance. Oui, au besoin d'un problème à délivrance, Bible le dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et si ka bokoki kozala le boko na nzambe et simba bino par la foi, afin que guérison ekota na bomoina bino na kombo na Yesu. Amen. Amen. Wanezalaki Pasteur Serge na kati ya maison d'adoration Namboka Felande na Helsinki, église monene où nous avons basé sala. Ceux qui ont na kati Namboka ne manquez pas à contacter cette église. Maurice Nzamba Pambola, bien place vous allez. Bon dimanche à tous.